Tokotala CGTV, mama CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, na Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala mama na papa CGTV, Bilenge CGTV. Na Sud Kivu, bakouta déjà Bashi Bazaki, bakouta Barega, Batembo, Babe na Nord Kivu, bakouta ki Unde, Banyanga, Bakano, Batembo, Batwa, Bangonde Bazaki kopesa bato information. Alors balobaki ke bande kona biso wana baza babanya Rwanda. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mbote balandi ya Congo Gold Television. En tout cas, mikolo ebele. Vraiment mes excuses, ndenge na bungaki, mais na zongi lisusu. C'est vrai que tout ça la mois à février, n'a profité quand même na souhaité bino ba meilleurs vœux pour na mbula sika 2020. En tout cas, bolimbi simingi pour un peu moins absence au ezaki prolongé, ezaki dû na ba obalobaka ba circonstances moko ezaki prévuté, mais n'empêche que le quoi to bandi mbula sika, je crois que torozongela lisusu habitude na biso ya bamasolo na biso ndenge tosololaka mpona tomekaka kokabola makanisi tokabolaka mayele mpona ndenge etali mboka na biso mpo yango nde eloko oyo ya motuya yango nde eloko mpenza ya motuya oyo toza nango. Je crois le plus grand héritage oyo biso oza nango eza mabele. Omoni bakoko na biso bazalaki toujours attaché na mabele mpo bayebaki ke à partir de mabelende mutu epesa mutu pifo. À partir de mabelende olia tant yo loni biloko to o bateli banyama bangonde ba olia biloko tant olia biloko epeso makasi. En tout cas, merci mingi na temps oyo boko accordé pour na Olanda masolo na biso alelo. Masolo alelo na ngina lobaka makambo etali mboka na biso Congo. Bande konanga bato oyo balobaka na lopoto balobi. Un peuple qui ne connaît pas son histoire ou un peuple qui ne connaît pas son passé fera toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire que mutu o ayebi esika wutite. Mutu oyo ayebi makambo elekaki lobite. Akomsala toujours kaka ba même erreur o ya salaki kala. Nangina loba lelo, je crois que moi mikolo elekaki ebele tozaki moi communauté na biso tio surtout la communauté congolaise quand on dit communauté donc il y a diaspora na yamboka tozaki un peu secoué na makambo etali bande kona biso babanyamulenge yango lelo na ngai to solola to yeba babanyamulenge baza banani. D'abord pour ngai na yebi que banyamulenge ezali vraiment terminologie ezali ya soloté babenga baonde babanya Rwanda pour sorte le but beta histoire na biso. Même à Tatan Belge Bayaki, surtout par exemple na 1885, tant ou conférence de Berlin, Salemaki, et qu'après roi Léopold II Ayaki déjà coûté ba population autochtone, a coûté ba population locale. Donc Bayebaki par exemple tant ba comme na Sud Kivu, ba coûté déjà Bashi Bazaki, ba coûté Barega, Batembo, Babembe, soit ba OK na Nord Kivu, ba coûtaki Unde, Banyanga, Bakano, Batembo, Batwa, Bangonde bazaki kopesa bato information. Alors balobaki ke bande kona biso wana baza babanya Rwanda. Babenga bango babanya Rwanda pour la nini bazali ba oyo bauti na Rwanda. Nde kombo na bango yangwana. D'abord c'est ça, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas pour diffamer ou dénigrer, mais ça rapona koluka ko jeter ba base. Donc le mot vocabulaire sur les ali banya Rwanda. Banya mulenge kombo na ekobima na 1976 ou bien 1976 ndenge
biso noko na biso belge baya koloba et utaki suite ya je crois mémoire hein mutu moko ndeko moko boye akomaki mémoire na ye nde mutu alobaki est-ce que le Banyarwanda sont-ils originaires du Congo et lo moko aboye mais soki tolobi tokende na histoire Banyarwanda bandeko na biso wana okomona que avis eza un peu partagé eza na nani na ba source eza pour makamso tozoloba non pas uti na biso mais eza tozosala comme moi ba recherche pour na komeka koyeba ba source eza un peu différente par exemple eza na chercheur moko aza rwandais comme Alexis Kagame alobi par exemple que Banyarwanda bakomaki na Sud Kivu depuis la fin il y a 17e siècle donc le vers 1600 et quelques alors que chercheur Moussousou je crois qu'aza belge comme les gens Hernieux Alexis Kagame on a commencé en 1900 les vannes a commencé en 1972 1972 hein, ça dépend où il y a le but que non bazo retracé origine na bango batwana bayaki kovana na Congo na 17e siècle Jean Hernieux il a commencé en 1950 je crois tant a commencé en 1950 a documenté que au moins en 1950 il y avait au moins 6 générations il y a tout déjà bazai kovanda wana donc 6 générations to lobby génération ils ont 25 ans fois 6 donc ça veut dire que ça fait 100 et quelques années donc ça veut dire qu'ils ont kaka na 1900 surtout lobby ils ont na 1900 donc c'est pour dire que ils ont corroboré na makambo plusieurs chercheurs au balobara que d'après tradition orale pourtant bayaki bakomi na mboka wana bakutai bakolomboka ti bakolomboka nde baoloba eza lokola ndeti lelo biso nde toyaka na poto awawa lobi bana biso misusu bazwi nationalité mais pourquoi babenga bango par exemple les immigrés de 4e 5e génération parce que tango biso tokota service ya immigration ba ane yo kota ina mboka oti ya mutu ba documenter ba oyeba que même après 200 ans ba na biso ba kokon la biso ba roloba que oui baza ba britannique ou baza ba français mais kokon na bango ou bien ba parole ba utaka ya ba yaka na ane songolo mais cela ne veut pas dire que tolobi te que bana na biso wana baza ba français to baza ba belge te mais eza na différence entre kozala originaire ya mboka eza lokwa ndeti ndeti tolobi ba unde bashi batembo bazalaki déjà wana donc tokoki ko expliquer te ba migration wana esalema ki za ba millénaire mais tozolo ba nini récente donc c'est pour dire que bande ko la biso wana donc bayaki vers wana soki siko soko talindeti na Sud Kivu so total ndeti na Sud Kivu et là on nini tindaki bande ko na biso baya parce que na Sud Kivu on a par exemple que ba migration et salemaki à cause ya ba changement politique ou salemaki na Rwanda ou salemaki na Burundi on a 19 na fin à 18e siècle par exemple na nini na plaine ya Ruzizi ou eza frontière eza na zone moko frontalière entre mboka la biso le Congo na Burundi au mona que ba Burundais bayaka et bayaka pour nani parce que moi na ya chef ya roi na bango po Burundi ezaka royaume bako benga mutu le roi na bango ezaki moi mintare moi la na comme ezaki torongwe lokola bango ba tuti bazaka ba éleveur hein bango ba boko la bangombe mingi nde ayaki koluka matiti mabele esika pona ni koliesaka banyama na ye nde ayaki kovanda na territoire wana ya nini ya Ruzizi na sud Kivu pour immigration eza de na sud Kivu na nord Kivu mais na expliquer dans na sud Kivu donc tant ouais quoi na vers fin 18e siècle donc 18e siècle eza na ba 1700 soto bito chango na boye aye tant ouais ko s'installer et puis après aye asali effort bo abundisi batuti abubitumbezalaki aiko boto la paix susu akeiti a étendre oler sukaka na Ruzizi akeiti na Gatumba eza na nord ya Uvira wana pona niko bokola banyama na ye
après tant ye ayeko kufa ya ayeki ko kufa mais papa na yatika laki donc prince Torongo na tika laki donc ayeko s'installer tant va s'installer ayaki na batu na ye pe azai na batu na ye papa na ye siko le mois mintore ayeko kota na bitumba ye na mwana na koko na ye donc mwana ya prince nani Torongo wana kombo na ye zaki Rudengeza nde koko na ye wana le mois ntare abomaki koko na ye Rudengeza alors bato bazaki ndeti na sima ya prince Rudengeza o azali mwana ya prince Torongwe o ayaki o tolobi ayaki pona koluka place ya koliesa basos ba koliesa batabania bangombe na ye azaki na mwa batu na balobi te biso tolongwe na biso to s'attacher susu na royaume ya Burundi te baye balongwe na bango ba se désolidariser bazai kovanda mingi na Ruzizi plus précisément na Luberizizi bato bazana est na biso bayebi ba côté wana nde baye kolonga bango babi ba ko s'attacher te yango monaka que bandeko oyo ndeti bazandeti d'origine burundaise bango penza ba créer un problème te po bango déjà basi baboyaka na bango babi balingi na bango susu balingi su likambu te na roi wana ndenga bomaki abomai leader na bango esale sikoyo soki totali manani bandeko na biso babani ya Rwanda ndenge na lobi Alexis Kagame wana ndenga lobi o bayaki na 19e siècle bato biso babino bayaki na 17e siècle bato biso mingi babino bayaki na 19e siècle eloko etindaki bango baya ka te tolobi changement politique eza na deux raisons bato biso bazolo ba que non eza parce que roi na bangwana le roi qui guérit 4 roi Bigiri mutu tango akufaki nde salaki changement politique nde batu bakimaki baye miso balobi non babanai déjà koya parce que roi Bugiri wana azaki déjà na posa omoni région wana ya côté wana eza riche eza penza bien pona ko élever banyama yesu kwa banai koluka aboto la ba territoire wana barusisi ya baruzizi ya baruchuru ya bawalikale nda banai ko tinda batu na nde batu wana bayaka ko s'installer alors tangu bayaki bazaki bavandaki mingi na Kakamba na plaine ya Ruzizi wana na sud est na sud Kivu Eza permet dans l'Émirat, vous comprenez l'accord de l'Émirat au Balobi qui est entre parenthèses ici quand Musée Kabila a signé accord na ndekuna biso nde bakei donc dans l'Émirat wana pona nini eza permet na ngomba omoni matiti eza penze belé verdure et tout et puis banyama pe baluka pe moi sika mo fraîcheur ezali ya onde bakena ko s'installer kuna tant bake ba s'installer kuna wana eza na nini fin ya 20 ya fin ya 18e siècle et bandeli ya ba 19e siècle totozolo ba makambo na ba 1800 nde ba ko fonder village na bango ba benya au village ya Mulengi. Mais malheureusement, même temps, on fonda qui village, on a posé à Pembe ya Zamba. Et Pembe ya Ngomba mo babenga ngo Mulengi. Mais mabele wana bakolo mabele bazaki ba chef coutumier bazalaki. Entre autres, il y avait un mwami, comme on a un mwami Mokogabwe. Yemutu aza ya communauté ya Fuluri. Ye mutu ayaki kopesa bango mwa mabele wana ayebisi bango boliesa bangombe na bino mais entre temps bazali kofuta ye wana français bafuta ndeti tribu donc bazofuta ndeti ye eza lokwa ndeti azoluwese bango ya bovanda kuna bosala ba makambo ça veut dire que mabele wana ezaki ya bango ezaki déjà ko appartenir na bato donc baye abaye ko s'installer na territoire wana ya Itombwe. Comme au moni bateau bazaraba tout bazaraba ba éleveur hein mingi bazaraba nomade po baluka kesika ndini ya kolia sa bangombe na bango mais tant ba yaki ba communauté ba kuti na lemera mabeleza ki kitoko matiti eza ya vert et sali nini ba ye ba s'installer wana vi wana ya ki nomade ouais donc ya bitambola tambola ko sila po eloko babana ko luka ba kuti yango
bakomi na vie moko sédentaire baye kovanda wana siko ezali na ka ya nord ya sud Kivu pour te comprendre origine na bango. Donc c'est pour dire que tolobi te ke toboyi bango mais ezate ke ndenge tolobi bazali bashite bazali baregate ndenge bato msusu bayaki bakuti bango po moni ndeti so mutu alobi aza munyamulenge munoko nini ya loba baloba akini ya Rwanda o eza longue elobami na Rwanda donc kombo na bango eza nde babani ya Rwanda tolobi teke tobenga ba po ba yeso mutu ayaki déjà ça fait 19e siècle yango ka tozoloba ndeti lelo biso tozoya awa soko ovani na poto so oza na situation mo régulière moi non so abota mais automatiquement a une nationalité mboko oyo ovandi na kati mais et la qui c'était que ba obosa na origine te pour awa nde to vanda quand même attend to signer ba formulaire ba retourna que ozali ndeti nanga la vana na Grande-Bretagne ba retourna oza britannique origine ni est-ce qu'oza caucasienne ça veut dire mundele est-ce que ozali africaine est-ce que ozali caribien batu na kamba makambo wana nyoso est-ce que uti na oza asiatique babiloko wana nyoso ezande loko biso tozolo babazala na honnêteté wana ya koloba que ba yaki koya mais comme ça fait plusieurs années bavandi ça fait des siècles bavandi on so ba yaki na 19e siècle l'autre za 21e siècle ça veut dire que bah ça est comme 2 siècles ça veut dire 200 ans bazo vanda na mboka bon évidemment compte tenu pe ya ba frontière autozo kabolana bango c'est tout à fait normal na ba zone frontalière ba échange ezalaka kaka bato ba vandi net na ba zone frontalière ba yebi ce qu'on soit toké na Nord Kivu pe oromona que tango pe ba kolon ba ye batu pe ba kolomboka o tolobi ba unde ba nyanga ba tembo ba kana ba kanona ba toi ba yebisi bon ba bino moi petite communauté mo boya babanya Rwanda bazalaki minko vivre na territoire ya Bwisha na ya Jomba hein ono ya ba bengi pe Nyiragongo alors baye tango ba belge wana ezaki moi petite communauté wana bayaki à cause ya roi Bugiri wana otolobi pour sud Kivu na nord Kivu baza peka moi frontière donc frontière wana tozo bazo kabola on peka na Rwanda donc tant bayaki baye bavandi wana ba misusu bayaki pour na ba raison diverses misusu à cause à la po balaki ezala rapete tant misusu yo bali moi soko bala o memi pe baleki na yo famille no pe ba komo ya mobali pe okipe ko bala et ça vice versa donc on ne toujours ko refuser te que échange kokaki ko salema mais siko eloko ko saleza nini tant ba belge ba ekoya tant ba sali société ya nord qui ya ni compagnie ya Kivu pour na ko sa ba plantation au moins ba population locale ba population autochtone balinga na ba belge te ko beta ko nyokola banini ni balinga ki angote nde ba belge ba comme ko kende ko zwa ba rwandais ba ko zwa ba rwandais entre 1926 28 1956 ba za ko zwa ba rwandais au total oh ndenge selon ba archive ba lo ba à peu près 150 000 mais wana eza o eza archivé mais ba o ba yakandeti bayaki na ndenga mayu ya nde tolo ba toye bandenge nini ça veut dire que une migration en masse liboso ba banda ki na bazwa mibali au début wana na ba vers 1928 wana ezaka mibali bayaki na ba 19 ezaki ba 17 000 et quelques ezaka mibali mais après bayako comprendre que babi non il faut baya na basi na mibali bayako créer au babengi yango la compagnie de migration compagnie de mission d'immigration Banyarwanda kutu na 1937 nde batu baye koye ebele bakomo zwa na basi na mibali na bana na bango baye vavansi bango na Congo bayaki pona musala eza lokola ndeti biso lelo tozoko ya kobeta kayu bayaki pona musala nde baye kovanda wana mais comme bakoma ki ebele place à ko accommoder bango ezaki te nde ba belge baye ko somba mabele et pas ya Mwami Kalinda André Kalinda en 1937 aye ko tekela bon 47 810 hectares à peu près andeti ba 478 hein kilomètres soto tia on kilomètres carrés soto tia on ndeti na to convertir en et ça qui à l'époque na valeur il y a 7 000 francs belges
Donc le lot sort to convertir ils à peu près ba $20,000. Bazwa ki nde bateka ki mabele wana po ba tongela ndeti bango bandaku ba vandisa bango ba ya po ba yaki ko sa musala. Alors bino mo bande kunanga to comprendre origine le to kende musika te to kende na malembe po to comprendre ndenge ni évolution. Donc bino mo bomoni ke ezate que to boyi bango te problème ezaliawa il faut tous à la claire to ko koloba te ke to ko boya bango. Mais le problème c'est que c'est quoi soki lelo muto ye ovani na mboka bato biso lelo nde to vandia bato bazwi ndeti nationalité so lelo na komi britannique ça veut dire que Mnetia en Angleterre, cérémonie ezala, il faut prêter serment au sala allégeance au sala makambo. Et la question que le col na Covid britannique allez. Sur les kambeza na kimi na kena Congo. Normalement ils a boité. Ndenge to sala wana ils a malhonnêteté. Au col baté ko la britannique après so makambezali au Québec na Congo. Ya rozo mona que même la situation eza lelo total de tiers lelo na Grande-Bretagne. Eza na bana mwana moko boy je crois Charlie Mabergen. Aza mwana mwa moke aza origine pakistanaise abotama bakoko na bomba botama do baza bano aza tana lien monte ayeko bala mutu moko boya ba nini oyo ba état islamique akei lelo ba botolé nationalité ba botolé nationalité pour la ni po ba lobi que à effreindre loi ya mboko avandi et pourtant aza britannique d'origine abotami awa mais Tommy pose des questions. Ce qui moi dans zaki mundele ya pur. Est-ce benga ba botolé nationalité? Benga ba botolé nationalité te. Benga ba botolé nationalité pour alenga ka kende wapi. Mais parce que ezilin kolaksa eza message à koloba que tangu yo ye ovani na mboka ba tout on dit mio loi lobby que toi accordé eza lokola même la 1900 là la loi en 1960 po batu batiaka mingi 1971 loi au Mobutu apesa nini collectif mais la constitution déjà balobaki ke babanyo Rwanda o nyonso babota bazaki na Congo avant 1960 avant le 30 juin 1960 bazaki na nationalité mais eloko wana ezaki contentieux parce qu'il fallait qu'on détermine ba oyo bayaki ndeti bayaki normal na ou bien ba oyo bayaki na ndenge po ndeti mutu mususu akozala oye lelo batu nyonso bavai na poto ba changer nationalité te ba oyo ba yaka wana par exemple ba yaki na compte ya musala est-ce ba senga ki pour demande nationale demande ya ko senga na ko changer nationalité ezaka demande moko personnel eza eloko yo muto lingi que na ye na sengi nationalité pour pesanga nationalité est-ce que même temps Mobutu pesa ba nationalité collective est-ce que ces gens là bandima ki bazala bokondi bandima ikoza ba congolais c'est ça la question. Moi, je pense que Zaki même forfaiture, Moko Mobutu peut-être à Salaki. Pour la kolbaropé sa batu nationalité, ça le kolozo ko imposer batu. Soit est-ce batu wana, la preuve en est que yango monaka misusu, ti lelo mutema na bango, ezaka ke sika ba wuta. Pour ceux mutu yemo asenga qui demande, on a mes conscience abi ke ngala ngina comme congolais, on aurait moins de problèmes. To moni yango, pour batu bakansaka ke ba pesa nationalité na ba Rwandais, ben ça y peine à Burundais. Pourquoi on n'a pas de problème avec par exemple nos frères burundais? Oh le loba ya oh tolobi ba qui depuis fin 18e siècle. Ba on kutu ba se désolidarité na makamba Burundi. Ba vandi na bango kimiati. Ba vandi na bango kimia. Pourquoi c'est toujours nos frères? Donc les solo à lelo ngalanga kana loba. Toye bara moi histoire mboka la biso pour ne pas que to bunga nzela. Mais tolobi te que to boyi bande ko na biso. Tolobi nde que mutema la bango soit ebeta pona Congo tozana bango tokufala bango elongo toyoka pasi elongo au lieu que baza lokola ngembo chauve-souris tantôt aza ndeke tantôt azali mammifère toyebi penza position te. En tout cas merci mingi bandeko na ngai nde tokutane sumba la sima nde to continuer poto banda ko expliquer sikoyo ba conflit oyo lelo ya est oyo e bandaki ndenge nini nde to lubango na mbala sima botika malamu nzamba batela bino plein succès na 2024 ndenge tolobi toza toujours na besoin ba commentaire na bino toza toujours na besoin ya ba like na bino et puis koluka pe ko augmenter kaka abonnement na bino o eza nango gratuit donc c'est ça botika malamu merci. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.